dixième pardon dipine bomela biso na yebi ba misusu baza ezebele. En tout cas, il y a 7e tata pambulo bika parce que okotumba Zaïre ko zika so biloko ande bimi. Bipine. Ce qui y a 7e azana 50 divorces. Gardez-les gardez. Yo enregistré. Il y a 7e bika. Na boje mima. Il y a 7e bika. Enregistré. Il y a 7e bika. So il y a 7e biki te na tumbi Zaïre. Et tant que yo za mobali. Ba propos ya epela concernant couple ya Charlie vit de loin. Donc yo tala kiango. Et ça qui on dit. Ah toko sa makamote. Na boy 7e, na boy 12e, na boy matonge. Merci beaucoup. Tata pa mola tout bazuli baku. Na 4e, na boy surtout 4e na lingaka te. Kuna ba big sarate. Zo kopane. Tant to moni be événement makambango. Nenge ya epela lobby. En tout cas, et ça là qui fokof munena foko. C'est ça munena foko dans un chiffon dans le côté. Donc ce que yepena donc le côté na kati. Nenge yepela. Yepela ngazaka mungala tata pambola ye. Biso ba mongo neto eloko bometo ko loba. Kitoko te. Place on a mona yepela. Oza mutu ya vie de loin mais oza tata moi aussi à vie de loin te, oza maman l'équipe à vie de loin te. Il y a des choses tant otala yango pesa concert. Quand on a eu qui a Justine, na yo ki ndoto malili. Na moni mwasi ya kitoko ya video nenga balela ye na nde basaka video ya TikTok. Na nde batambola kana moni mwasi oyo na misu nenge labukela aza mwasi ko sabet. Misu elala. Ceux qui essaient la salika moko avant na tidiango fona banene na ko loba. Ceux qui na critiquer ya sila makasi, même si ya sila ko kanga maboko, aza ko kama. Mais bande ko na ye. Bako kanga maboko te pourquoi parce que o azofinga mwana ya famille na biso so ya sala ngoto biso to sala ya sikema ko koteka ngati ko pa nani poto mona ki ya biju nga teki ya epela amunyoso makambo ndenge bandaki ye asetandaki te ba koma ti place ba koma kina ya epela ye babengaki ye kaka tango babengi ye voilà entre bango mibale na boye nanga nazana ba biloko bato na bakambo bato nazo biso na bomba ona mutemeleke bele na ya nango na telefone na bomba ngo makasi ti ya bijou quand ezali ti ya bijou a composé numéro abenga yepela na pesa tele yaka ya yepela tika tournage aya tika biki obina mutu na ngai izo pan tangwa ye bosai eloko salami na minute oyo ya yepela na ya bijou atato bondoli bango ende tikala Yagi toke na ngone tika biso mbale bo so par exemple nga na bengo la bino na minute oboe exode yo na exode bana ba problème so exode a benga bito kutana oza conscient que okukuta na exode est-ce que on eza ko trahir trahison za rabongo te ike Justine nde bozolo ba pesinga $100 pona boma ndeko na nga na trahir ndeko na nga enga na sala te. Ata Justine atongenga immeuble mituka o nga na zangi nde bofinga ka zanga sala bo. Na osala ote pona epela to swana te to buna to yebala kala. Na ebite soki ba jango ndeni. C'était mbaga na kata lit d'hôpital. Ni puta ikangami a pembel poitrine monana. Ko ti ba filma ki e bon. Ka place mokili ke no eza sola zo bela ou bende. Omona babi ko bonga pe ko beba la vie amu eta maloba. Ndeko oyo yo tanga zo audacité ya ko yebisa yeke na ko lakisa yo so na minute etande ko akomi na ngoloba nini c'est que ça yo c'était mbaga asala ke mission moko be pona ndeko na moko mwasi alors ndeko la mwasi akebisaka ye ndeko ko pasala théâtre akebisaka ye na émission na yo so sakalanga na olakiso ebinga te na ko lakisa o ya ka msu kanda mais lelo to bato bamoni eta ya septembre baga na mbetu babi ezaka maloba ya mutu ya ndeko wana nde akoti bani mpo ke abwaki la septembre baga malade koma ba makimuta bala ko saigner tout ça. Na micro libre. Oza libre
24h sur 24h. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24h information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur GI Télévision à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, maman d'amour. Hein, donc, la fille troublante, comme Mikolo Bopé, ça peut s'en en tout cas, na maboko penda ya kofungama. Voilà, merci beaucoup, l'actualité oblige. Hein, donc, débition, surtout que non monde de théâtre, bah, comédien, moi, mbutu, moi, nungu. On a dit que Bijou la reine a trahi ou alors a triqué Epela. Alors, tout le monde qui est sorti médiatique hier, Bijou la reine, malgré Alobaki Mingite, mais elle a expliqué moi mouké n'engeni makamango et se déroula qui. Bamsou va sa faute na Bijou la reine, Bamsou va sa faute na propos ya Epela parce que Epela l'équipe na émission na chaîne moko Alobengi Bijou la reine Judas. Alors awa to fungolanga avec Mopandi Sango, hein, donc Gimboma, boyebiye ye morazalara, ayebi ya banara ba ya a combien peu ya Jemima. Donc avec lui on va essayer un peu de parler par rapport à ces sujets et on va essayer un peu de comprendre le conflit entre les comédiens et ça bande comme comédien ni ba donc opandaka bango moi mbutu mo ba subasima ki songi. On va vraiment entrer en profondeur pour vous faire plaisir très chers téléspectateurs. Merci beaucoup à Exode Mekebi qui est derrière cette caméra et merci beaucoup à la patronne à Bavi Kondi, maman maman tike critique à défaut babi face à face yangwana chez Bavi TV, consommer sans modération. En tout cas je salue tout le monde engagement Ibele FM 4 fois boss hein, depuis Paris. Voilà fongola ngai ba mona invité nanga comme je venais de le dire tantôt. C'est avec qu'on va essayer un peu de parler par rapport ya makambo ekoleki là ba comédien tola la yaka. Voilà donc Guy Yagi, bonjour. Ya Jemima, bonjour, tata Pambola yo, papa Pambola batutu bazo occasion na la chaîne Oyo, Nzamba Pambola aussi, Maria Fina Beto mama mama Nzambe na bango, Nzamba Pambola ya Sifa Sangara, Pambola susu ya Pierrette to kata moi ça lekini no na goût. Vraiment Natacha Boyo tout batutu bolinga nga na États-Unis na France, bo soutenir nga na danger public. Batanga kimia na kimia te banda ba kinape bano kimia ndi batinaki sasa nozo bisa yo. Natambo asusu ba na banoko tambola te. En plus ya actualité on est simembo ka makasi ya nani ya kinaper moko abangisaki batu ekundaki penda actualité ya ba comédie ba biwaya biso tolala ka te tolambusaka makambo ya Epela bakangi ya Bijou très donc makambo bimiwana ebele yango tiko to fandi a poto solola ndenge to fandi a Jemima sikenga ke otekanga te. Ya sikenga ko oteka ngate. Oteko pas nani. Poto mona ki ya Bijou nga teki ya Epela ba camarade. Attends un peu. Au pesimbo te mokoti déjà na sujet. Le lobo etola muki to monika ka Epela arrêté à kota ki akangama ki depuis le vendredi. Nungu ba 17h Bijou la ranya Bijou benga Jemima toza ana parquet à grande 7. Oh, qu'est-ce qui se passe? O bakangi Epela. Déjà d'abord état que yoza mobali. Ba propos ya Epela concernant couple ya Charlie vie de loin. Donc yo talaki yango. Et ça qui on dit. Bon ngana talaki yango beaucoup plus ndenge ya Epela banda ekoloba concernant moi si ya vie de loin. Ndenge banda ko expliquer ma mutu c'est pas ça qui. Place na mona mabe pa ya Epela ndenga lobaki na moi si ya vie de loin que azozwa ma ya terrasse na ma ya miliki esangana esa kitoko te. Place na mona ya Epela oza mutu ya vie de loin, mais oza tata moi aussi à vie de loin te, oza maman l'équipe à vie de loin te. Il y a des choses tant ota la yango pesa concert. Parce que toyebi ya vie de loin a passé na ba étape belé ya ba souffrance, ba maladie, ba biloko belé. Ce qui makambo yeli sunenge yeli bonga tout cas biso ba tolinga ya vie de loin to sepela te na moi si. Mbango pe na boka misu mpanda ya Ibrator. Ozo comprendre. Na boki misu mpanda ya Ibrator. Il fallait pas. Maintenant, moni bato bazaka pembele ya Ibrator, ba soutenir ya Ibrator, balo bané ki non, moi si yango ba bandaka na déjà vu de l'un de muta juillet kozwa c'est quoi. Voilà pour votre information Ibraton Piana, moi je travaille avec lui, naza presse naé, makambwana ayebi yango te et puis asala rango te, on peut évoluer.
Merci beaucoup parce que vous avez belé bino ba pandisa ya Ibrator mutu ndo pesa ba audience na ndenge na ye. Ya Ibrator a benga bino ba ya jemima ba ya nani ba na benga bino parce bokuta na kuna na nino yo a pesa bino formation vrai. Parce que bozo ya bozo pesa cette formation bien té parce que depuis que l'eau exate to ya la mamba le kutende. et lo que exate ya Ibrator koti minatir. Parce que côté par rapport YouTube ezwa ka ba te koti ça non. Défendre ya Ibrator ça biso bien. Pas là tu peux on peut là tu nzoto et bien non na koleka na tef na bike bakosi mais jusqu'à présent Ibrator na lobité merci na ya bina filé merci tata pambola yo parce que tout le monde est d'abord bon c'est na Ibrator mais so na Ibrator mambo zo kenema mabe voilà moi je parlais par rapport à EP là on peut évoluer côté voilà to le ngana côté ngambo artiste ça bien zo comprendre tant tout le monde be événement makambango ndenge ya EP la lobby. En tout cas, et ça là qui Fokof, mounena fokof. Et c'est ça, mounena fokof dans un chiffon, dans le côté. Donc, ce que yépe, donc il est côté en a quatre. N'enge yépe là. Yépe là, moi ça mungala, tata pambola yé. Biso ba mongo neto, il est bon ko loba sans maîtrise. Biso ba mongo. Si akene makasi. Tango na moni biloko wana, na lukili mero ya pela na benga yépe là. Pona nino sali bongo yepela bongi sa koto wana na juye pelate na bengi Jérémie o yambaki yepela na bi Jérémie pose ni ba question na ote yo yebika matière na bi mama papa matière vie privée mutu obeta matière en tout cas nga esika nazalaki na ndoko sambela nzambe actualité ka ba kidnapper renier pona mona so ba zongi sima kota théâtre eloko ekebima yango ebimi ndenge babengaki ya epela ndenge bazalaki na ya bijou na ndenge bakendaki bakangi ya epela voilà ba propos ya ba internet ofandi to ebakati bata poto banani bapesa bango matière nga la vandi na moni kaka HM Virunga quoi abokeli nga notification na bi HM eza problème yo kota kaka na kota kaka OK nga pe na koti d'ailleurs comment la no bijou la reine a triqué nani epela parce que yo tangu oyoki epela la mission pour epela les kaka lobby tant on occupé bijou la reine pour na yo lecture tu peux donner à tout ça parce que la même chose eza bango mi ba une baby vérité ezala epela ezala Justine Mata bango mi sa tout na bijou la reine yo so tango tala kion tu te dis comment tango na yo ki ya Justine na yo ki njoto malili na moni mwasi ya kitoko ya video ndenga balela ye na nde basaka video ya TikTok na nde batambola kana moni mwasi oyo na mission ndenge labukela aza mwasi ko sabet Monsieur Lala, tout qui n'a pas tout bien comprendre. Na yoki, tant na yeko yoka ya bijou lobby bien na ndenge na yoke lié. Que Yamata, bazaki da na programme bakuta na ya bijou Yamata na ya epela babongisa bata na c'est parce que abenga bango nyonso tata mwasi ya bana batata mwasi. Vous comprenez? Baya babongisa po makambo ekende malembe ya bijou pe abenga ki pe yepela tala semeki na biso ndenga lobi to tsana se po tsana nini to bo ya epela pa zaki nango d'accord mais to kotia biso na si wana ya bijou na landi to kende molo par rapport nde to landi vidéo voilà to ko sa makambo te na boy 7e na boy 12e na boy matonge merci beaucoup tata pamola tout bazuli baku na 4e na boy surtout 4e na linga raté kuna ba big saraté vie na ngamo za na 4e na minute yo na France intervention on ezate na landi niveau ya bijou azoloba o comprendre que mutu aza na vérité azo bango fond du cœur et si kana mona ki ya bijou pas na vérité abimisi $10 apesi maître wana acha crédit na giga pour abenga ya mata aya mais na moni mabe côté na moni su mabe ya mata bengi yo o répondre te ba bengi susu ya de loin o yambite parce na mona ki non moi un peu mabe za na kati ya kolandisa ma ya bijou ndenga pesi ba détail makambu nyonso makambo ndenge bandaki ye asetandaki te ba koma ti place ba koma ki na ya epela ye ba bengaki ye kaka tango ba bengi ye voilà entre bango mibale tango yi e komi na niveau ya simba benda ya bijou pa boya ki ko zonga avant ezala te ke o na kabi muninga to sala route ensemble ti place ba ko tika muninga cimetière te esika ba ko kundaka bato
nde tango bakomi dossier yango ebandi na bangi makasi tango ya bijou balakisi ye bavideo ya bato nyonso bafinga ya mata chance nga mpe nasalaki émission nafingaka ya mata te napesaka conseil mais eza na mutu moko bafingaka ya mata ya mwasi afingaka ya mata ozokopana babi molongo molai bakombo eza bakombo eza kuna soma bato tu bafingaki ya mata bakokangama eza moko ya kolobaki fo kozala douce na bakupe ya bato ata na fingi ya mata ata na critique ya mata vide leo na bwaka alliance te aza nango na loboko tango yo ozofinga ya mata oyebi te tango baoke na mbeto ya l'hôpital baluka Jonathan bakosolola nini na beto peut-être kuna ba maladie ba manini Jonathan bazoi na beto peut-être eza mbeto nyonso mbeto fike mbeto ni jemima tango bakokende na mbetu baluka Jonathan o bakosolola ngana na fingaki Jonathan to koyeba yango fo koyeba ndenge ya kosalaka makambo na fandi na bwaka mopanzi ya chaîne moko bebu ya epela oh yepela wi misakate abandi matière jida oteki ngai yo nsaki complot tout ça boye baya bakanganga ngana zaki na ngana tournage yo muto bengi ngana bi oh Chico jusqu'à présent tozoye baté vérité za wapi yagi toke na ngone tika biso mbale boye so par exemple ngana bengo la bino na minute o boye exode you na exode bana ba problème so exode a benga bito kutana oza conscient que o kutana na exode est-ce que on eza ko trahir trahison za rabongo te trahison pene zalaka nde oza oyebi te makambo ekosala malelo na bengi yo jemima naza na fikine yaka tosala bale moko boye soko yeba kangi yo na trikele yo mais soki naza conscient na bike lelo eza rencontre msuna kutana mutu moko boye na kei baye kokangela nga wana loba ke yo po yeba te ke eza journée bakanga soki yo yeba ki bakanga lelo eza trahison ezokopana donc nanga ke bongo eza trahison ya bijou soka yeba kiki eza mukulu bazokanga ya epela ouais la trahison surtout comprendre na tous les deux sens vérité ya makasi eza ya bijou na ya epela na Justine susu bango misato baza la base bon eza nango likamba gravité parce que epela ngo da bimi na ye to moni condamnation te to moni boloko te to moni la gravité mais tozolinga te siko ekoma entre ba rankini moko boy bozwa yasila na ya Belleville kasi te po ekokoma kola bozwi lokola ya bijou azaka mutu ya Belleville boza siko ya epela ekendaka bongo pona mona ba ya epela pa loba peke na je suis Belleville voilà siko keba pe koma ka so muta longwe pa ya Belleville akepa ya sila bongo ya epela longa pa mena bébé c'est Belleville nde muta sana kata mangambwa c'est trahison quand on parle de trahison qui a trahi muto boyane sika moko a trahi epela nselo epela ndeti bijou nde muto a trahinga lokola bijou a trahinga c'est que balingi tena za la je suis Belleville na koma je suis yasila pour comprendre makambo na pese de matière voilà ce que c'est là yo raisonnement na yo voilà longa je comprends parce que comme na minati ba mamiki ya bela ba mamiki ya via ya nani yasila et bon on demba simbi théâtre le loté bon ko simba pena théâtre makasi eza penza to voilà donc soko otangi komba ya sila otangi komba ya Belleville osati batutu bakokota batali na alobela nani parce que bango mibale pena ya bakuku na ya libota avoma tata pambola bango bazosa musala bango bien yo nanga bimisi epela bon jusqu'à présent comme ya epela il faut ka ya Justine na loba parce que pour moto songa na kangisi yo bakotika yo te songa na lobi te c'est que Yamata alobaki déjà que botika na bino soit ya vidéo ko benga pe mwasi yebisa ba batia na se ba libérer Yamata baki yete mutafundi da maman la baonde mutafundi ozumoni makambo kenela parce que maman bokilo pe afanda tali oyo ba fingi nde mwa na ngai eloko esala soni mingi to comprendre makambo mususu to finga ka bato ba sentimate to ya ka te na za parti pri ya mutu moko na ko finga mutu mo likambo na ebite te to sala ngo bongo te soki likambo ezali
toyeba na ba vie de loin, toyeba na ba ya sila na ba ya belle vie, mais toyeba ni mobimbati na ba famille na bango. Ya belle vie na famille munene, ya sila pas la famille munene, ceux qui ya sila salika moko avant na tidiango fona banene na koloba. Ceux qui na critiquer ya sila makasi, même si ya sila ko kanga maboko, aza ko kama. Mais bande ko na ye ba ko kanga maboko te pourquoi parce que o azofinga mwana ya famille na biso. So ya sala ngoto biso to sala. Ceux qui maman bokilo afunda ki epela, c'est qui ba propos wana yepela tenaki ezaki makasi. Denga sepela na ngote. Atuka yepela atuka sala mna ki bongala ki bomongo. Abeti biloko mobo ya kati. Abimisi ba foko na kati. Créer rancune pour y appeler Paul bakendeni ni de loin ngana yaki na défendre yo na boda bo pikini ke ba bokundu bwa nzoto ndeni mwasi na kangisa au kangisa yo yebate côté wana mona teke mais kasi makambo ngone ke isikoyo mwasi abwaki na ngamu ya famille abokilo aboyi mwasi na mayele mobile na ngai yebaki tala na zo ebisa yo foza na bolingo nde baza oh mama bolingo tisiko na moni baki na avocate izali baza na bolingo na bango tala na ebisa bino bandeko bingo kofinga batu biloko yo de lo amonaka bino bamonaka ngo botika mata mwasi mata oyo kanzembo wana Fati da Fatimata ouf ya Fatimata attention bobongisa parce que ya Fati azana ya nyakero tabota Fatimata yango te to bongisa ko to wana po pena zalaka na chibongi te na yebisio ba jiti na ba ya jiti na yebisio ba simo soka bombi o mona na te soka vubu yo kaka boy nazo yebisa luka ngo kana se linga basa bon mutu na guna esu na pesi guna TV bango nyoso ba kolinga ba gwango ba ya nazana gumo kana na pona gumo ko na pona donc juste avec Yagi la bango leki na bango nyonso voilà donc quand on la kaka émission là les point de vue to retenir que pelaza de libanda a sali vidéo te pardon autant bani da ko take ya nani ya bijou la reine c'est ka libanda azaki na balika wana skoyo ndeko chroniqueur ayiba ki alko to fani ngana na yo tala out na fete ko na tika téléphone yo zoloba ye personne bimi kangisa chroniqueur wana ye pela soko bimi nanu te en tout cas meka oloba asali ye pela beke le casco caméra bimaité au monde te au monde ba sako sema chombo et puis bazo ka audio muto oloba ke kalikuwa na son ya oloba kaka bango ba ko enregistrer kwa na audio à la cotone j'ai mama biloko yo foza nango mayele surtout bazo benga biso ba international un professeur journaliste ba benga bino professionnaliste voilà un professionnel soko lingo sa eloko tidiango eloko na osala est-ce que ekodike mas ke na sa eloko mo lelo koma na lelo koma ke ozana passe ozobela na makasi oboyi kamera line kota mais mutene na ndenga mayela nga filimo kaka ponini ebima au mon état de santé na eza propreté bien na ebité ceux qui bat ba jango ndeni c'était mbaga na katali d'hôpital li puta ikangami a pembel poitrine monana skoti ba filma ki ebongo kapaba se mokili ke no eza sola zobela ou bende mabe parti à 7e banana yeba ya 7e baga nana monate na mona pemba bongo te pa ya 7e na moni ya 7e koto aza pembe eloko zanga ki mutu asala ke eloko ara kita kamera tina se to mona peto eza propreté mutu na mbeto hôpital ko filmer ne ba osala opération ko filmer nenga lali batu ba kasa kufi eza propreté ngai na zoebisa bino so na komi na baka bongo ye na bongo na biki en tout cas yo bikate na ko fundo makasi siko tsango mutu na passe malade bo filmer bo so akufi c'est bo publier bino pekala nenga azo potana liwa en tout cas gemiment to sala musala au normal to sala musala oyo propre et sala yo nanga lelo YouTube mambo to salaka e oleka lobi j'ai mimo ko préparer position beaucoup même sous député moko mamutu moko boy bazongi na YouTube atayi makambo bandoko sa toko boya yo omoni congolais aza kwa supporter ochebi abeti maboko kate bi afingi yo makambo ko manamika yango tango zo sa musala o sala ngo biye zomona ngana ko beta c'était beaucoup plus
Tout au côté de ma vie pour voir battre. Parce que ceux qui n'ont bien na Jemima, mais même si on va nous tous en absolu bien té. Je comprends. On a constat le loco mobo et choqué non beti kara mais mon ben non beta karaté. Ah bah oh mais je no banda ka na isa ko na linga kete mais tel loco sali. A poursuivre yo comment j'ai matriculé tete. Yango le to moni likamba ya epela na ya bijou bazaka bien basolaka bien ti ya bijou quand ezali ti ya bijou composé numéro abenga yepela na pesa c'était le yaka ya epela tika tournage aya sikabi ko obna mutu na ngai izo kopana tangwa ye bosala eloko salami na minute oyo ya epela na ya bijou ata to bondeli bango ende tikala ngana ngina lo basko nini entre bango mibale vraie vérité ya bijou ayebi ya epela yebi ya matape ayebi ata to bandi ko potana ko saba na lito saba calcul to sa la bango bango moko et rien ako finga ma popo de quoi yo zo audacité bandi ko finga yango na ebisi to sala ka te ko ngana abakuku ngana famille bota fona take te avant ko take faut calculer mingi ba betaka masasi calculer tolie ba mbongo na bango masasi calculer ba se retrouver awa na nino na musée yemoko yemoko na musée national yemoko olie ba mbongo yango mikoso opesika libanga moto na bwaka Jemima fona yeba pona ya kaba so obwaka intel fona benga ina tala za mukokoli asalaka wa vini ya ndenge nini malamu na kufa pauvre chez moi que na kufa riche ya condamné à mort na boy yaki to komo ki na biso neti malembe na sujet ya 7e bagarre eningisi mwa muke voice mode tambo na réseaux sociaux 7e bagarre asala ke mission moko be pona ndeko na moko mwasi alors ndeko la mwasi akebisaka ye ndeko on passe la théâtre akebisaka ye na émission na yo so sakalanga na olakiso ebinga te na kolakisa o ya kala msukanda mais lelo to bato bamoni eta ya 7e bagarre na mbetu babi ezaka maloba ya mutu ya ndeko wana nde akoti bani poke abwaki la 7e bagarre malade koma makimuta bana ko saigner tout ça surtout loko wana Jemima toluka kimia na batu nyonso tolika na osala mabete ngala lina bato balobaka na bato yo na lobiso de tiliwa yo ngaso na osana muna bana muteke na olakisa yo te babil la parole vole écriture reste malobo to lobaka ni na oloba bo ekende tiezo kende na koloba no mama no bembe na yo na fingi yo mais tango na fingo de bembe no na commission mamonge bembe par la parole malobeza na efficace omona babi ko bonga pe ko beba la vie moto eza maloba ndeko oyo yo tanga zo audacité ya ko yebisa yeke na ko lakisa yo so na minute etande ko akomi na ngba nini c'est que za yo yango moni voilà yango moni ba comédie belindo na so moko te ko kufa ba boma na ya nani na ya Gabriel tanga kufa babini ya Gabi mutasali ye boye mais omona susu mampo ya ba famille tala tout ça ba jeter ba comédie baza ebele lokola nga ona mona ba comédie baza ebele ko ba musicien lokola baza ebele bongo baza pe na ba problème ebele o ba mo bayebi lelo Jemima okolobela comédie mo mabe akeye sali shit car le même jour yeba ke bakangi mamondoki nde kona biso oyo lobaki maloba c'est le temps aluka ya 7e asenge pardon nazo yebi ayebi le côté na minute sika eza muteme zo beta ya pele ya 7e mabika ya 7e mabika soki ya 7e mabiki te na yebi su ya 7e monde bombela ba voice bo ya voice ya 7e bombela ba voice bo yebi ya 7e baga bombela ba voice yebi asa ba voice bomba kati oh ya nano ya suji tanga kufa ki voice eza kati yes c'était ba bomba ba voice kuna obanga téléphone ngo pas dipine pardon freiner nanu pour na monde dipine ko bana ko bwaka ba voice koto ba msi voice kasi kota ba voice ya c'était machaka ngo clé mais le ko la fongo da moko ba bwaki eza polele dixième pardon dipine bomela biso na yebi ba misusu baza eza belé. En tout cas, il y a 7e tata pambulo bika parce que okotumba Zaïre ko zika so biloko ane bimi.
ya 7e aza ni na kata ANTPC ni na emonu réellement vivant et comment le lobe il faut la filer pour ba peso carte ya nini ya ngwana za la yolo ya so HG yango za na yolo kuna na hôpital mona kapela wana na yolo wana bespère baza koleka na HG nazebi bazo abundi atie wana ayebi bespère baza wana yolo wana zo mona bespère baza koto ya réseau des eaux bespère baza koleka na HG ako nazobisa yo talo personne ba betongo dada malgré tout nanu azongi penza te mais akozonga ya 7e akokufa tenga na biso kanga data lelo je suis le mandataire talibé envoyé de Jésus quand je parle nazoyebisa yo ya 7e akobim hôpital akoyoka bien akobika nazoyebisa akobika dipine soki ya 7e aza na 50 voice garde nga de a garde nga de pende ya mabe ya makasi pesa ngai tokoya totangi komba mutu atango totanga komoni mamona na 4e mairie tokobikisa te na 4e mairie mbala moko dossier ya kobatelaka ba voice ya très important na remarkango yango bateki option mo boy so soda mutu 3 jours ba supprimer et erreur asale biso ngana adoptango te ngana adoptango te na boye na ngana zana ba biloko bato na bakambo bato nazo biso na bomba na mutemeleke bele na ya nango na telefone na bomba ngo makasi sero makasi ngana zana makambo nazo biso na makambo ngai na fanda na ya 7e atozo solola ozo enregistrer ya 7e bika yo enregistrer ya 7e bika na boje mima ya 7e bika enregistrer ya 7e bika so ya 7e abiki te na tumbiza yi abiki te na tumbiza yi ko oh makambo ezali ya 7e abiki te na tumbiza yi so ka biki na tena se voilà te comme suka bon comprendre que Gimbo malobi azanango ya gi dossier ba comédie ba problème mo ba subasi somo ba comédie ba mitema mabe na yebisa yo jemi ma ba comédie ba lingani te na tika théâtre ba comédie baza mabe soki muninga ka apeli olati kento yo mona bango belé bakoma ba PD bakoma ba lesbien bazomona ba comédie balingi makamba fiko maleke fioko maleke fiko fion tata pambola bino voilà remerciement lui banani zamba pambola bato tu bazuli bako kolanda biso na moment oyo Maria Fina Beto bandeko tout aux États-Unis. Je sais qu'il y a une longue histoire bientôt na Kisasa na ozo maboko fongo. Ya li passe en États-Unis. Mutu na bino yeyo. Olobaki yo na bunga mabana bandeko bunga na bunga mitro. Na zipe passer pour côté. Bo bunda po na ngana na États-Unis na sabe émission ben États-Unis. Na Kisasa so na beti biloko makasi ya problème. Na iso na États-Unis na ko beta biloko no so po na bike kuna to na bato basimba monde. Pour les États-Unis na ozana l'aise na bina simbente na osimbi na ko simba mutu aza musika pour bina simba muno ko simba na libandi ni mbala moko zomona yena no tanga simba ka yelombe aza musika mais mukoto ko lota yo botu na yabo kechwa tata pambola batu nyoso amen te zo mutu aza posa na ngai ya luka yo na pesa ba numéro mingi jemima ibele batu babenga ya babolingo ya kotrapenga ya kosanga ba jet d'attrape na lapa na tika jemima so muta bengo tuna za posa pona nini détailler bien avant livrer par langai merci tata pambola. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, merci na assistance à Nana Sangara. Merci beaucoup na Nzambelanga kumbe ki mangaye. Donc Pierrette Lokata, voilà. Tokata, voilà. Bah, merci Naye. Merci beaucoup de tous qui branché sur Roger Télévision. Maman Annie Malonga, babi Annie Malonga yanga moko de dedans depuis Canada bambote na yo. Chic baye na mokonda ba parfum et okani. Ope ça ma be chic. Ba mo boy. En tout cas, merci beaucoup et c'est un grand plaisir. FM 4 fois boss. Merci beaucoup. Moi je dis toujours que le propos tenu et tout ça les cas analyse on n'a pas injurié, on a fait que parler. Merci beaucoup Exode Mikebi pour l'image et puis le montage. Voilà, ce n'est fini. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.
na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima